pasi pe mawa, makambo ya pasi, makambo ya mawa, makambo peza ya kolelisa, makambo ya kosala pasi mingi na motema. Tambola mokili omona na yo makambo bandeko nanga ezaka pasi na kote ya papa na biso comédien Papa Kofi. Na bandi ebele ya bato toyebi Papa Kofi abandaki ko jouer ba théâtre depuis kala. Ko jouer na yebi no moko boyebi, en tout cas chaque fois que Papa Kofi abandaki ko jouer, abandaki toujours côté ya bato. Mutu na mutu soki otali film o Papa Kofi a joué, en tout cas ebandaki kopesa mwa moral de vie kandenge ezalaka na système moko ya bien. Lelo o bandeko nanga kandenge boyebi libala yaka na makambo, libala yaka na ya somo. Eza na batu mosusu bavandi na ndako ya libala kaka po tikanga na vwanda. Soki lelo o na divorcé mokili ekuluba. Il y a aussi d'autres personnes avandi na ndako ya libala. Soki na longwe awa peut-être na okendo kutana na sata na mosusu. Yango mona batu mosusu avandi na ndako ya libala ka tikanga na vanda. Na mbanda kwa mabale eza na ba réalité ya makasi. Yango bomona ebele ya batu lelo omona ka papa alali ala natongo papa azola mukate bo mituna. Papa bela kito ezalaki nini? Soki botali si bien eza ba stress. Oyo azomona na ndako ya libala. Eza na ba mama mosusu AVC ka boye du coup. Mosusu bo mituna AVC ebanda wapi? Euta wapi? Soki botali réalité eza mobali muto opese ba stress. Bandeko nanga libala eza facilité. Yango balobaka toujours pona okota na ndako ya libala esengelaka ozala mature pour que obala. Babala kateke no ki bala. Non parce que camarade nanga kingandi ya balinga pe na bala. Ekozala toujours pasi pe mawa. Ba joyeux anniversaire nanu na ba onion so ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo. Toyebi ke boza ebele o bo célébrer ba anniversaire na bino. Yango Étoile Nines TV na équipe na ye mobimba ba ye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na ba ndeko nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo. Ba sensor na ba famille o nyonso eza ya kovanda na se, na ba famille o nyonso ezolela, na ba famille o nyonso bandeko nanga eza na matanga. Kande tolobaka matanga tango eyaka eyebisaka mutu te ke no lelo na koyepa na bino lobi kuna na okende pa ya bakingandi te. Matanga eyaka na ndenge nango na système nango, matanga ezalaka neti mopepe. Yango bandeko nanga toyepenza ko présenter ba sincère condoléances na ba famille nyonso o bazolela, na ba famille nyonso o bazana matanga. De partout o bolandaka Étoile Nines TV, ceux qui bozana matanga toye ko présenter ba sincère Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation kandenge ezalaka na système okwagu, na système okwabio la famille, ba mapango ya koteka yango wana, tooteka ba mapango na $750 ya pamba, y compris les documents. Tant tolobaka y compris les documents la famille, mikanda nyonso na kati. Nyonso bafuti yo na système moko ya bien. Ezate ke no sombi lupangu yo moko bandaka kotambola pona koluka mikanda te. Tango zo somba ka lupangu na mikanda nyonso piao bapesi yo na système moko ya malamu pe ya kitoko mingi makasi. Voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Nines TV.
J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo toye lisusu bandeko nanga na dossier ya papa na biso Papa Kofi. Bandeko nanga ke pasa. Ebele ya batu bakomi tuna déjà problème nini na Papa Kofi. Papa Kofi asali nini ekomeli papa na biso Papa Kofi. Bandeko nanga ezaka ya pasi pe mawa bibala bala basi o to balaka. Basi oyo mibali babalaka bandeko nanga ezalaka pasi pe mawa. Eza na basi ebele lelo babomisi mibali likolo ya ba stress. Moi si azotala takutu te ke no mobali nanga oyo aza ya kokola na batela ye. Il y a de ces femmes ye ata mobali aza ya kokola, mobali azala ya kokola te etali ye te. S'il s'agit que atia ye matata na ndako akotia ye matata moko na niveau moko pas possible. Bandeko nanga avant na kota na mamo zindo ya makambo na biso to obeta lisolo lelo ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi Mpitu ya balisi bambote nanga na mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga. Mama ane ya sika solo ya sika na gavke papa na matali fertilité masculine faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance de sperme agrandissement des troisième jambe qui mobali salakate pe ezamu kie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama na ba problème ya mabota myome fibrome trompe kyste règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavcare bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache acné na gavcare baproduit bio kaka na 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pesima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne tope externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension tope obésité gavcare golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo kisi ya comprimé pe injection na gavcare ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavcare okosepela e india wa bobenga gavcare na lombango bandeko nanga pona ba solution ya o etali ba santé na bino na système oka kitoko na gavcare la famille bika na yo libela na ndenge moko ya kitoko mingi makasi. Voilà. Lelo toye lisusu na makambo ya Papa Kofi bandeko nanga ebele ya batuka nde toyebi Papa Kofi abala. Papa Kofi azalaka na mwasi na ndako, Papa Kofi na biso azalaka na bana. Shikoyo mwasi ya Papa Kofi aza mwasi moko ya matata. Mwasi oyo ayokelaka mutu te. Mwasi oyo azalaka soki azwi décision eza décision mutu ya ko changer azate. Donc ye soki alobi oui eza oui, soki alobi non eza non. Mwasi ya Papa Kofi na biso aza mwasi moko aza na jalousie moko pas possible. Bandeko nanga eza na bato toyebi ke mutu mosusu aza na zuwa.
mais eza na basi mosusu kotala age ya papa Kofi aotala ta kutu te ke mobali na nga asi akoli papa mobali na nga na ndenge akomonela ye ka boye azalaka moto akimia alingaka na ye matata te mais mwasi ya papa Kofi na biso aza mwasi moko ya zuwa oyo balobaka mpenza zuwa alingaka komona papa Kofi na mwasi te papa Kofi ata ndenge ezalaka keno bato ya église parce que papa Kofi aza pasteur quand ndenge ezalaka ba mama ya église mama koki kozala na problème couple moko kingande koki kozala na problème peut-être mobali aye epai ya papa Kofi mosusu mwasi pe de son côté aye kofunda mobali na ye epai ya papa Kofi soki ka mwasi na ye akoti na ndako akuti ata membre ya église mama ya église aosolola na papa Kofi na salon kaka il faut komona maloba mwasi ya papa Kofi na biso akobimisa il faut komona mosusu mama wana soki atelemi posa afinga nde kofinga ba membre ya église posa asabola se kosabola ba membre ya église la famille ndenge eza boye eza na couple moko na église babandaki kosunga penza couple pastoral couple papa na biso Kofi quel que soit na nzela ya badime ba offrande kutu n'en parlons même pas ba action de grâce soki na église baza na besoin eloko babandaki ko soutenir église à 100%. Couple pastoral n'en parlons même pas babandaki ko soutenir couple pastoral wana na niveau moko ya somo et ko sala ke mobali aye kokufa tango aye kokufa bino moko boyebi biso babantu bandeko nanga ezala kaka soki mobali akufi famille ya mobali ekomi kaka na mwasi matakita bakomi kobotela ye biloko nyonso bambongo nyonso bazaki nango na babanke tout sikoyo couple wana babandende kofutela malgré bambongo na bango bazalaki na nango batikala kosomba na bango lupangu te babandaki ko planifier kosomba mais hélas quand ndenge biso nyonso toyebi liwa tango yake yebisaka mutu te alors famille ya mobali baye kozwa biloko nyonso siko mama aye ko se retrouver ye na bana bisika kokende eza te atali alobi na église oyo totia bambongo na biso ebele tosunga bato ebele comme ça na kendolelaka epai ya pasteur parce que famille na nga elingi kozwa nga te famille ya mobali elingi kozwa biso te place oyo bakoki kozwa biso ezaka epai ya nani ya pasteur c'est ainsi que ate komona pasteur tango okota na ndako ya pasteur mwasi ya pasteur azalaki te la famille aye ko exposer makambo sikoyo papa Kofi en tant que musala nzambe amoni mama azolela nde aye koyebisa mama comme eza boye soki babengani bino kuna na ndaku boya kovanda ta awa tango ka azoloba boya kovanda ta awa mwasi na ye pe azokota mbala moko mwasi azwi relève ka na porte baya kovanda awa na ndenge nini mobali aeseye koexplike bandeko nanga ekomi bitumba na présence ya mondimi mwasi ya papa Kofi akomi kolakisa combien azalaka zuwa na mobali na ye kosalela mobali na ye matata na miso ya mondimi jusqu'à ce que mondimi amimoni kaka awa na okoka na nga te natika bango nanu mwasi na mobali basilana mondimi aye kozonga ndako mama na biso Milo vandaka ta kimia yokalaka ta mobali na yo tala ta santé ya mobali tala ta age ya mobali na yo mama Milo azata kuna te ye akomi kaka koswanisa papa Kofi na niveau moko pas possible kosabola papa Kofi na niveau moko somo tango asilani na papa Kofi aye kobengisa mwasi yango nani Karine ya Mado ne mwasi mobali na ye akufa abengisi mwasi alobi okeba ezala mbala liboso na ya suka onyataka makolo na ndako nanga bosunga église na nini bandeko nanga asaboli Karine ya Mado na niveau moko somo awa tozoloba bandeko nanga na épisode ya lobi Karine ya Mado mama na biso Milo 50 akomi ko proposer papa na biso Kofi que tala ba église mosusu ba église wana ezo simba bazana bandimi ebele otala makambo na bango ezo simba mais ya biso église ezo simba te mbongo na église ezate donc na ndenge akomi kokende na situation ya ye na mobali na ye papa Kofi po na église na bango bandeko nanga na ndenge na omonela makambo akopousser papa na biso Kofi akendo zwa kisi po na succès ya église bandeko nanga histoire o nazo betela bino eza film na biso ka ndenge boyebi chez Etoile Nines TV
toyaka na banalize ya bafilme. Mama Misuni, Belleville Kandi, Poutine de l'écriture, asi akomi. Balobi soki mama akomi, soki mama lambi, tolia, tolala, tokoyoka te. Ezala bongo, Mama lambi, filme na biso ya sika, Pasteur Didier. En tout cas, na sengi na batu nyonso, soki nano tali filme wana te, soki nano landa filme wana te, na osenga na yo kendo tala filme, kendo landa filme, filme moko kitoko wapi, filme moko gu o wapi, filme moko ya bien penza makasi bandeko nanga, na système moko ya bien. Filme Pasteur Didier, eza filme moko ya bien bandeko nanga, côté mosusu, eza filme moko ki songi eza na niveau moko ya makasi. Bomo na ndenge batu batiaka ba trouble ba matata ba makelele na bandako ya batu. Botala ndenge batu batiaka ba matata na ba famille na ba couple. Botala niveau ya kisongi ndenge bebisaka makambo. Filme wana eza na ba makambo ebele. De l'autre côté botala ba couple mosusu pona kobalana. Il faut cotisation. Oya tela ngambongo, oya tela ngambongo, oya tela ngambongo. Yo mobali soki olingi obala ezalaka toujours ya motu ya mobali bala na mbongo na yo moko. Soki famille ekoya kosunga, eya kosunga yata na mwa mungwa. Kande toyebi na ba ekolo mosusu basengaka mungwa, ba ekolo mosusu bo somba mafuta kolambela babiloko ya bongo ezalaka ya motu ya. Ezala teke no kanenge ezalaka yo biloko nyonso na mbongo dot il faut bafutela yo. Ezalaka bongo te tambolaka bongo te. Bandeko nanga filme moko ya kitoko. Je m'excuse pona bandeko ona betisi mabaku parce que ezala batu mosusu bakoloba oh mama Étoiline biso tokanisaki soki likambo nini. La famille biso awa tosala analyse, il y a de ces personnes oh basepelaka na analyse. Chaque fois que film asike koti, surtout pas ya Belleville, la plupart bato ya famille libota basengaka toujours mama Étoiline salela biso analyse. Yango ezalaka musala na ngai ya koya kosalela bino analyse, kosalela bandeko na biso mosusu analyse na système moko ya kitoko. Moi toli en passant. Na kilelo oyo, s'il vous plaît ba mama, totika opesa ba mibali na biso ba stress. Eza na basi mosusu bayebaka ndenge nini ya kosolola na mibali te. Je sais que eza facile te, mais avec l'aide du Saint-Esprit, to bongisa ba mama. Mibali la plupart, mibali en général, ndenge Nzambe akela bango, mibali balingaka basi baza na tendresse. Basi oya koganga ganga. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Ba filme mosusu eya kote ya kabiso. Yango bongo na mibali mosusu trop jeune omonika mobala kufi. Akoka na ete. Eza na mibali mosusu ba promettra Nzambe ke ndenge na zaboyi. Nga le jour na kobala, mwasi yo na kobala. Aotika la mwasi ya vi na nga. Eza na ba mibali mosusu ba promettra Nzambe bongo. Sikoyo bavandi na ndako ya mabala akutani na mwasi moko muto ezo sala te, mwasi moko incompréhension de incompréhension. Bande konanga to bongisa to batela mibali na biso. Et puis mwasi ya libala ta soki omoni mobali na ya sali likambo moko boye na miso ya batu, ba reprochaka mobali na miso ya batu te. Mobali ba reprochaka ye na miso ya batu te, ezala mobali ezala mwasi. Soki omoni mobali asali likambo ya mabe, mwasi asali likambo ya mabe,
zela tango bokozala bino mibale nde o reproche ye kosala kango na miso ya bato te ezalaka bien te bandeko na nga tokomi na suka partage na biso bye bye.